Ya correcteur News TV bandeko tozali bongo na Kisangani wape pa itoye ko sala penza mosala ya koluka koyeba ba kongomani oyo bazali na ngambo oyo ba chopolende to bengaka ba bolome ndenge ni ba vivara na kati ya ville ya Kisangani wape pa ezali bongo na kati ya province ya Chopo kasi awa tozali bongo na kati ya port ya Jalou nde komo bengaka port oyo ezali awa na kati ya port toyebi na biso na bino ndenge ni wenze salamaka kasi na kati ya wenze tozali komona biloko mwa ebele tozali na ba mbinzo tozali na bambika tozali na makayabu tozali na nguba tozali na mbisa okauka babiloko zali mo ebele tozali na kwanga tozali pe na makambo mo ebele ezali awa bamamba koteka bamama boka nzoto ndeka ezaka na Kishasa awa pe ezali kasi vi ya awa ezali ndenge nini toyito kabola yango na Kishasa na Kisangani ezalaka ndenge nini na boni tozali kokoba kosona bandeko bazali awa na kati ya port ya Jalou bazali koteka tokolakisa mpe ndenge nini tokokepena nze na ndenge ya mai kuna pona koluka koyeba mai oyo kaboli awa ngambo tozali komona ngo rive droite kasi kuna na ngambo ezali rive gauche na kati ya rive gauche ne ezali bamboka oyo toyebi bitumba place salamaka ya ba conflit salamaka entre bambole na balongola nde na ngambo kuna ya rive gauche kasi kuna pe tolakisa bino lolenge nini ezali entre temps tozali kotala penza na kati ya port ya Jalou wenze monene oyo tozali komona ba mama bazali koteka biloko mwa ebele kaka ndenge Kishasa ezalaka libongo ya Kishasa na banza boyebi libongo ya Kingabwa voilà toali komona oyo ezali mbisi ezali mbinzo ezali mbinzo mama mbinzo on bateka yango ndeni bateka mbinzo cantine 100 000 francs bakopo 5 000 chaku 8 000 francs tango zo bakopo 5 000 za kopo modèle awa eza chaku 8 000 francs chaku 8 000 francs demi oyo 2500 siko est-ce balamba kana mbinzo yango ndenge nini oki olambo tie na mai ozwi matembele nao otie na kati soki okosanya na supu soki na makayabo ozwi yango olambi secret mingi ya mbinzo awa na Kisangani zaka mingi tomonaka mbinzo basangisi na makayabo batie na mwamba okwelakisa biso basalaka ngo ndenge nini olambi mbisi nao ubie likayabo ozwi epise ya tomate osali epise ya tomate otie na moto mbinzo tie na mai ozozwaka mwa mai osali episi no bien osisi episi ozwi mbinzo ozwi likayabo tie na kati okangi soki ngube kozala soki mbika ozipi ok okoki olia yango na kwanga lituma fufu alors na kati ya port ya Jalou botekaka ndenge nini bokomaka air nini bosisaka koteka pe air nini mode de vie ya kati ya wenze oyo ezali na kati ya port ya Jalou esalamaka ndenge nini tokomaka awa na tongo ntango tokomaka 7h tozeli baniere yei ntango baniere yei tokotikoti kuna tozwi bambinzo topimi bien toye nango atoteki mwa intere na biso tosi na poche 18h tozongi ntango bozongaka biloko etikalaka bisiko to etikaka wapi biloko etikalaka na depot biloko etikaka na depot baniere yaka na poste moko mbala boni baniere na poste moko ekomaka ya lundi mardi mercredi ekoma penza ba poste moko ata 3 fois 4 fois yaka na biloko nini yaka na mbinzo tomate mbika loso eyaka pe na vinya soja eyaka nango yaka na biloko wana esalaka mikolo boni mpo ekoma epi ewutaka penda wapi ezouta basoko ezouta lokutu isangi bamboka penza ya kuna nde ezouta ezoya na Kisangani. Alors est-ce que oyebi ke mokonza mboka azali awa aya kovanda penza na kati ya Kisangani nini penza koyebisa na ye nakoyebisa kaka talaka Congo yaka penza eleki bato bazosufrire babina Kisangani awa vie eza bien penza bien te po badiplome mingi baza mosala te bana pe bazovivre la souffrance biso pe baboti tozosufri po tolesa bango tala kaka merci beaucoup mama comment nani Mimi comment maman na ngai Mimi ma Mimi oza mère double po maman saboti ma Mimi aboti mapasa voilà mosala mbinzo yango boni mama azali kosala papa olakisa ndenge bato bamona ndenge mama bazali kosala mosala na bango o mbinzo mais voilà tokoti na kati ya pirogue wape pa itoke na rive gauche mpona koluka kotala pe bato ya ngambo ya rive gauche bavivaka ndenge nini kasi na kati ya port ya Jalou nde esika bapirogue ezali nde toyebaka bwato nde esika bwato ezali eza kodemare sikoyo
ezuba mais loko ezali ko tike biso yali ko mona lenge nini ba na classe pe bazali na kati ya pirogue ça dit ba witaka na rive gauche ba na rive droite pour okende classe na poko boye ba kozonga siko bandako ça pe na ba parents susu ba misala na ba sala geza na rive droite nezali pe na place to remarquer que ba activité yali penza moi mingi bato bakolongwa na rive gauche mpona koya rive droite mpona kosala koentreprendre eyi baye kozonga na pokwa kasi tokozonga na bango nzela moko na pokwa mpona kotala mpenza ndenge bokomona tokobanga mpo eza na kati ya mai comprenez mes émotions toza na kati so botali awa bokomona baparent bauti bamisala bana bauti classe bato oyo mpe bazosala mosala na kati ya pirogue bazali awa totiki sikoyo rive gauche tokokende sikoyo na ngambu ya rive tokoti na rive droite tokokende sikoyo na ngambu ya rive gauche tosi tomeseni mpo awa nde komi nzela na biso tosi tomeseni na biso ye nde mokonzi ye nde ayebi neti population ezoluka vie neti biso tozawa soki neti mibali na biso bazosala na motere awa soki bapesi bango neti musala société moko eza bafungoli société oyo bamibali na biso bakoki kosala musala akotia pont ekozala bien atie pont ekozala bien mais ya nécessaire basociété bafungola bashomere baza ebele bafungola basociété bashomere bazala na musala ti na rive gauche to ti na rive droite to kiti na rive gauche kaka sikoyo c'est moins de 5 minutes je crois ndenge to sali alors to into yeba na rive gauche awa bato bavivaka pe ndenge nini mais tokuti na kokita tomoni bato ya moto c'est-à-dire bato ya moto nde bazali komema bato mpona kokotisa bango na banzela na bango ndenge bana classe baye bato ya misala bauti bato mpe ya bacope bauti baokende mpe na bandako alors to into yeba papa mbote into yeba awa na rive gauche ezalaka na bacommune combien commune awa ezalaka commune moko rive gauche ezalaka na commune moko commune yango kombo nango nini Lubunga commune nini Lubunga ok Lubunga sikoyo kote oyo bato bavivaka ndenge nini mpo tokomona bato mingi baokende kaka na rive droite kitu ya kwanza tuko ya mambo yote hapa iko natoka commune iko nini sasa aza ndio topala bitu inakuwa makole njeko mubaya kwa kutengeneza haiko njia yetu tuwapata njia ya nini ya ubundu bitu haitoki njia mubaya apre unaona mambo ya kuonawana tunaona sibene tuko na wana baba sibene banduku jua bapoli me mambo inafanya nini inaisha yake sibene deja toso patana yetu twakwenda kila njia yote tunaenda Balengola banakuya huku si bambola tunaenda kule mambo yote tu ile mambo ya vita haiko tena. Unaona kama watu wengine bako sasa vita kwa Lubunga vita kwa natoka wapi vita natoka kwetu haiko me kura huku kwetu beleta tena kura huku kura na kukatika ta kura na kwenda tu yake hivi leo hii preza sasa hivi preza kwa hapo kura haiko unasikia kura nafanya leo 3 semaines hii kura haiko tutakola la giza discours ya president wafata wafata yao na mimi naifata obieje ya mambo ya kura yeye naifata asikia nini bon mimi nasikia nini mimi nasikia sasa akaenda mambo ya kura itarudia vitu yote itakuwa kalma basi kama alisema mambo ya batu ya bakonfi kulikuwa kuba bambole Balengola unayua eske yali sasa mambo Balengola deja baso pata mambo yasi kwa kimia ile bitu yapenda kusikia yao apende kimia deja ifo ingie na kimia deja kwa naso ingia deja Lubunga deja commune yetu yote hapa mambo fuyo tena hapa haiko tena hivi tu wabakia hapa basi utasemea nini president ya republique bon kusema kwa nini ufuatu mungalie vile kitu mimi nasema mambo ya njia akutengenezea kwa njia kura kazi kura kwa itapita wapi njoo itapita wapi njia inaenda ndio pala tiba Equateur mambo yote njia moyo pala hii tia ya province yetu ya nini ya chop tukatoka hapa tunatambaa tena Ubundu kabanya hapa deja Ubundu tu mambo yote ya Ubundu sasa mambo ya nini trakaseria njia veve bakonge napita tena mingi tabeba za kursa za 3000 tukafika hapa wichi twalipa 2000 francs kupeser tukaenda na kule kuder DGPO twalipa 2000 francs eske bitu wanatapata basi mpaka pala inji inakufa
Sawa. Kusema tu mimi na president tunampatia president courage aendelee na maneno yake. Sasa vile alisema nini confrere Bambole na Balengola inaisha. Kila mtu ataulia fazi yake. Tunaomba president nini amana ile kimya iendelee. Huko kwetu kurabe tulongofi. Kurela kwa tu na 2 semaines kura haiko. Kule mama 2 semaines kura haiko. Tunaona kwa njia bana Rift Gauche mzima, Lubunga mzima kura haiko. Tunaona kwa njia bana tuanjia kama itakuwa kweli. Bali sema debiti otala. Me hapa pole mama hapa biko 16. Bati anje biko 16. Na tu tunamkuraje president ile nini yake tuseme initiative yake kwenda nao iendelee vile. Conflit tuishie tukale kimya. Na Lubunga nje batu baisha hela tele. Maana conflit haiko. Na bata bakufe tena. Ndio tunaomba president courage. Sasa vile sema conflit Bambole na nini na Balengola inaisha iishe kabisa. Basi utasema nini na batoto ya Chopo biko muzima kwa gouvernement ya mama Judith Suminwa? Batoto ya Chopo, baba ya Chopo kule mama yako Lubunga tuko kimya. Hivi mama ministre biko mingi ya Chopo. Ministre biko mingi ya Chopo. Boss. President Tshisekedi anafuata kitu moja mzuri vraiment na gouvernement batu mingi biko ya Chopo. Angalia kwa ministre ya finance, angalia kwa ba député, mama Grace Neema, angalia kwa Geneviève Binagosi, angalia tu Saidi Jean Bamanisa iko sénateur, nani ministre msusu niko mama F Bazaiba iko environnement, biko mingi vraiment bana ya Chopo. Tunasema nini basi na baba? Tunabakuraje kazi yao iende bien. Sasa hivi batubeka nini ku province ya Chopo kimya? Tunabapa nguvu sasa, tunabapa nini? Sasa na coup de chapeau. Kazi endelee mzuri sana. Sasa huko kwetu Lubunga kufika na Lubunga. Sasa deputy professeur yule atusaidia sana. Yule atusaidia sana kabisa. Amana yake unafanya suivi itafaa 2 jours chaque ya Lubunga. Huko kwetu masasa haiko tena, bado kufa biko tena. Maana tuko kimya tuko alezi. Asante. Sawa. Toujours na port ya jaloux wa pepa ito telemi penza na kati ya barinière tolingi to yeba penza ba kongomani bazali na ngambo o babenga ba chopola to yeba penza lolenge nini basalaka ba transaction na bango ba voyage na bango ba effectuer ka bongo misala na bango lolenge nini to kuti bat na kati ya barinière tolingi to yeba papa mbote mingi mama to yeba awa na barinière musala nini sala maka penza. Bon, na balinière toujours sala musala toujours débrier toujours bunda kaka moi misala mike ya osomba biloko to teki toujours nga ndengwana biloko siko bosomba wapi bon toujours sombango donc ko banda Kisangani sina ba place toujours koma izo sala moins ba 125 km dans na territoire ya Isangi bon bamboka ezebele ba yafira ba imbolo de ba village yango wana. Bon, ça dépend, mutu na mutu ko makuna luki o ya osepela nango tozana ba loso, tozana ba fufu, tozana ba vinya ezali. Donc ça dépend mafuta ezobima tout consort. Donc ça dépend ya mutu na mutu oyo ya osepela osomba sombi na ekaka amati nango. Bon, nga na koko makuna na sombi na mafuta na ena ya mbila. Bombila kaka o ndenge nzambe asala bongo bakata kango ba régime wana nde ba sala kango ba lambi yango beli siko ba faire tourner yango na ba machine biso ya mboka wana bimisi mafuta wana sikoyo tozwa yango tosombi toye nango koto na Kisangani. Bon, tozala bandeko baza kuna ebele bandeko ba mibali basi donc ça dépend etalaka te basi basalaka mibali donc eza mosala moko mixte. Quel régime moko ya mbila wana ekomisa bidon mafuta nini 25 ou 5 litres? Bon, ça dépend eza na ba mbila mosusu eza ya mafuta ta mosusu ekozala 5 régime ebimisi bidon mobimba ou soit 6 7 donc ça dépend ya qualité ya mbila. Siko so bosombi kuna bosomba ngo combien c'est maboye ngo akoteka? Bon, tout ce bango tantôt togo on a 20 000 francs par bidon,
Bon, tu foutu na ba transport, tam su koto revenu na biso kozala tam su tokozwa moi 10 000 francs likolo. Fois nombre de bidons kozala ngo esungi kaka. Sikona balinga bafuta ya combien pour longwa kuna na mboka ngo yesi koto. Balinga ba futa tam su ba 8 000 francs. Bon, ils ont ba prix moko ya compréhension kaka. Longwa kuna na kata balinga ko koma awa. Ezo kabino mikolo boni to ngonga boni. Bon, ce de bimi kuna tam su ceux qui ont ba imprévité to tambolaka to kosa tam su 2-3e jour to komi. Bosaka 3 jours na nzela. Après ne bokomi awa na Kisangani. Ya to yaka déjà mkumba eza mingi. Donc il faut batambola na ndenge malamu. Bazo contrôler tout ça pour to koma bien. Siko so bokomi bosai 3 jours na nzela bokomi. Bwandi oteka bo sisa nini po bozonga lisusu ezinga bino mikolo combien lisusu. Bon, ça dépend mutu na mutu tango zo la marchandise na ye. Bon, lem sum biloko mso eza komi na ka lelo basombi lelo. Comme mutu mso akotala asombela biloko tam su 10 000 francs. Amoni akomi na marché bazoteka soit na 15 000. Ya amoni boete il fallait à solder oyaye tam su bakopesa na 13 000. Donc bazui yango nyonso mbala moko et ko faciliter que azonga lisusu rapide. Mutu mususu habite afanda na ye kaka ateka na prix akuti na terrain et ko zo tam su 2-3 jours 4 même une semaine. Ça dépend mutu na mutu ndenge azotekela biloko na ye. Baba nyanga ngo ezebele. Eza ebele to na balinière ebele na libongo ebele penza. Merci mingi papa to kabuli penda sekele basango ebele to yoki to ekoli ke bakina osomba mbila basomba galoso donc kuna nza pe mboko bazolo na pe ba osala misala ebele ezo sunga soki ye awa bato bakoza pe basombi awa mutasombi yango na Kisangani akena ngo peso sukuna Kishasa bongoti. En tout cas transaction ezali ko salama business ndeto lobaka ezali ko salama penza awa ya solo to 5 pesi na bino bozala pena makasi mutu abikaka na musala na ye. Nzambe ya pambola bino musala ke liboso abakisela bino maele belé apesa bino makasi susu ya koba kosala musala matondo mingi to yana kata barinier bomoni ba oza mabaya ekonyaka ba accident souvent etangaka ebele bimisaka ba mai wana ifale ba motopope ezala ko yango pe soki pesi poa makasi na balinier yango pende kozaka ba accident oka ba balinier ezindi soki ezindi mabaya nyonso moyo osala intervention bimaka te ezindi etikali nango wana bato bazo kufa ebele na moyen de transport. Il fallait que le gouvernement ait la biso tozwa ba moyen de transport moko we kozala valable po eza assurance ete e kongani na nzete na sia maye toboki etikali wana bato ebele bazo voyager bazo uta ba net ba côté ba tribune na biso ya topoki bayebaka mai te bazo kufa ebele. Heureusement que bon moto azana posa koma na ville ya Kisangani nde bazo continuer kaka koyaka masu ezate non na territoire ya Isangi eza na masu ate ezo sala navigation ke ekoma na ville ya Kisangani masu ata moko ezate na ebele bakonzi bazalime eloko yango tozolela makasi nde yango wana siko na ngambo lisala boyebi ata mokonzi moko to ya bino bon na côté ya lisala to yebi mutu te biso apare kaka omo totala kaka ba administrateur na biso omo na province ya Chopo to koma vraiment lisala te biso toza na province ya Chopo tozotala ka bangwa na province ya Chopo si boza bakonzi ebele boko bela bango baloko tanga bakombo na bon souvent réclamation ba population ezala kaka kolobela na chef ya province net gouverneur administrateur ke batalela biso mais ezoko kapete. Est-ce que yebi ke na mandat mokonzi mboka oyo apesi mama na biso premier ministre gouvernement Kamba oyebi ke na kata gouvernement wana ba membre ebele baza na nzela na bino oyo président de la République apesi bino charge bo le canapé bo ya kozwa maloba ya population na ye ya Chopo tolingi ye mingi c'est question ye a réaliser biso ba posa na biso et surtout na mai mabaya et c'est ça le biso passe mingi économie ya Chopo ezokufa po na mabaya atela pena no biso na Chopo tolingi ye mingi tosepeli na ye mingi discours ya mokonzi mboka olandaki nini penza okangaki ya motuya en tout cas eloko ya motuya oyo nga nalandaki yango pona ko changer constitution na biso pona constitution na biso eloko nakangaki yango lokola ya motuya yango wana pona bilomba na Chopo ndenge abelaki mbela nini penda motuya pende yokangi en tout cas mbela na ye ezai malamu mingi ya constitution nga nasepeli nango pona manda ya 7 wana nde susu en tout cas ebujaki nzoto elaki bana Chopo pona likambo etali bongo bomoko bolingo boboto olobi boni en tout cas pona bomoko
bolingo boboto atuka na sepeli na ye mingi parce que toza bana ya tata moko mama moko tokoki kokabwana te nde loko na tiraki penza attention na ngai yango wana tango tata alobi ke te esepeli tozala na bomoko bolingo atuka eloko oyo etiraki nga attention yango wana na félicité ye makasi